maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une Mbote libota mbote bande konangai awa tozali toujours na commune ya Nsele toye kolakisa bino lupango moko eza deuxième parcelle na Makadam oyo bozomona donc avenir munene oyo eza direct et biso lupango tozolakisa bino ezali nde tolobi deuxième parcelle na Makadam tokozo Makadam yango wana. Je crois que la vidéo précédente tolakisaki bino le monde va monter les cas, donc tout ça vraiment pembeni ya Makadam sur les qui clôture les bousseaux. Deuxième lupango, ils ont non clôturé, mais à la deuxième parcelle na Makadam, tala niveau avenue Zamunene. On saute à l'avenue de Koza, t'as 15 mètres et avenue, t'as 10 mètres et avenue. Donc pas on a besoin bandit na colonne Oyo, tout rekende, tout là que ça, ils ont déjà na mise en valeur, au besoin tout ce monde na droite na biso wana ndako ezali donc wana tozopusa na totala moni avantage ezalaka kosomba lupango pembeni ya Makadam po okoki kotonga école, okoki kotonga hôtel, okoki kotonga eloko nyonso oyo kozala nango mposa ya kotonga ndeti na baplace ya boye ekozala très bien. Pourquoi? Parce que oza non loin ya Makadam. Donc Makadam ils ont perçu déjà avantage par rapport à la dimension tolobaki mapango nyonso oyo etekamaki awa ezala la dimension il y a 15 mètres x 20. Donc 15 mètres x 20 nde ezali dimension oyo ya mapango tozo la kisabino. Donc voilà un peu avantage ya kozwa lupango pembeni ya Makadam. Et puis non seulement pembeni ya Makadam mais ozozo wango la quartier nini. Donc na quartier moko ya bien oyo biso surtout yebi to laksaki vidéo précédente tolobaki awa toza na commune ya Nsele. Donc to na commune ya Nsele na Arrêt Plaza soko koti Arrêt Plaza soko commune Arrêt Plaza oromona Makadam oyo balobaka Makadam ya Union Européenne. Donc après Makadam ya Union Européenne Koti oya ko se retrouver ti pembeni ya Makadam awa les place lupango na biso ezali. Donc wana awa to la tsana lupango place ezali to koloba ke lupango na biso oyo deuxième parcelle na Makadam 15 mètres x 20 bachango na prix il y a $25,000 à discuter. Alors bien deuxième parcelle na Makadam bachango na prix à $25,000 à discuter. Donc, t'as l'emplacement, t'as la dimension, il faut comprendre. Non seulement dimension, non seulement emplacement, mais t'as la quartier n'est habité. Donc, toi là, quartier mon roboté que il y a si non, toi là quartier est déjà habité. Je crois que tout là que ça nous pango, tout m'appelle les bandas. Bon, on appelle sur notre quartier. Donc, le lupango na biso eza 15 mètres x 20. Deuxième parcelle na Makadam. Au bachango on a pris il y a $25,000 à discuter. Donc, tout le monde a quartier nenge tongami, tout le monde a ba voisin parce que tout le monde toujours au revendre yo monter au revendre na ba voisin. Donc, tout là que ça au quartier, tout le monde a pu venir, tout le monde a pu baninga msusu déjà ba somba ba tongi. Oh mon ba flat hotel ezali
restaurant, donc dans la quartier mongo eza vraiment très kitoko et puis habitable. Donc macadam eza pembeni dans la deuxième parcelle la macadam atomona avenir munene oyo côté lupango na biso ezaleli. Donc macadam ya munene bomona mituka ba moto et macadam yango yo liboso na biso awa. Donc pona ba onyos ba rozala intéressé, en tout cas benga biso awa tolobaki Arrêt Plaza yango yo Arrêt Plaza macadam o bomona place mutuka la noir et à la droite. Voilà donc place mutuka la et tout bima et tout comme ça kota yango ba benga Prince ya Union Européenne. Donc Plaza pona ba o ba ebi Plaza ba recomprendre ma to loba. Donc voilà un peu. Et pour na ba onyo sonde tolobaki ba kozala intéressé tolobi lupango eza na commune ya Ntsele. Arrêt Plaza au côté Prince ya Union Européenne et memioti na lupango eza 15 mètres x 20 oyo bache na prix ya $25,000 à discuter. Bonne chance à tout le monde na ba o ba kozala intéressé. Bye bye.